Ah Seigneur, ça se passe à Bruxelles, chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. La personne, il est mort à la maison. Le monsieur est mort à la maison. Tant que sarabino bolinga basi bobala basi bosala baventure. Soki baoyebisa bino que voilà vie ya lelo Europe eza il faut kobala il faut obala te faut zara na mwasi na ndako. Bomoni frère na biso akufi célibataire. Bayo zoye na ndako. Aza africain akufi célibataire akufi na ndako. Ça fait déjà 2 semaines akufi. Moi je travaille à la poste, on m'a informé. La personne a mort, il est mort ça fait 2 semaines. Célibataire, Congolais célibataire. Janifa Yewana Daet. Atiki basi nyonso ya théâtre. Bino mutu bosala ba théâtre boya rapo bebisa ba via batu. Veo ya kufi oyo bengisa mwasi na kini mwasi aya akima na biloko na ba TV ba biloko nyonso yo ya kufi. Ça se passe à Bruxelles. Boulevard Chaussée d'Elmet. Ndeko na biso akufi. Vanda kuna likolo. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ah Seigneur, ça se passe à Bruxelles, chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. La personne, il est mort à la maison. Le monsieur est mort à la maison. Tant que sarabino bolinga basi bobala basi bosala baventure. Soki baoyebisa bino que voilà vie ya lelo Europe eza il faut kobala il faut obala te faut zara na mwasi na ndako. Bomoni frère na biso akufi célibataire. Bayo zoye na ndako. Aza africain akufi célibataire akufi na ndako. Ça fait déjà 2 semaines akufi. Moi je travaille à la poste, on m'a informé. La personne a mort, il est mort ça fait 2 semaines. Célibataire, Congolais célibataire. Janifa Yewana Daet. Atiki basi nyonso ya théâtre. Bino mutu bosala ba théâtre boya rapo bebisa ba via batu. Veo ya kufi oyo bengisa mwasi na kini mwasi aya akima na biloko na ba TV ba biloko nyonso yo ya kufi. Ça se passe à Bruxelles. Boulevard Chaussée d'Elmet. Ndeko na biso akufi. Vanda kuna likolo. Bandeko eza nango te soko bala. Eza bien ki obala te okufi na ndako. Nakanisa ndeko ya kufi balobi te ke bembe na ye esala 3 mois. Bien sûr tomonaka bato mosusu akufi na ndako 2 mois bato bayebaka te. Ezali baka rare. Bandeko bato bakufaka chaque semaine. Nalobi chaque semaine awa na poto akufi ye moko na ndako. Bavoise bakoyeba soko ozobima te. Donc tokokoloba nde boye. Tango ovandaka yo moko na ndako lengaka obimaka libanda eza na malili. Bima kende kosomba baguette chez la boulangère. Bima kende kosomba journal to cigarette to kobeta loterie
chez marchand de journaux ou bien na tabac, linga okitaka na se chaque jour okende kosomba bafruit chez marchand de légumes tondunda. Surtout kobosanaka te atopesaka mbote topesaka te bato batiaka yo ka batalako chaque jour ata batali yo misu mabe to misu malamu me bayebi obimaka chaque jour. Soko bimi te 3 jours bakotala une semaine soko kobima te. Soko bimi te bakosignale na police te. Ata na 3 jours wana bakoluka batala réseaux sociaux na yo. Bozalaka pe na ba réseaux sociaux oui. Po neti nga papa robo na zanga moko. Na tinda pe bato basurveillaka ngai te. Me bato basurveillaka nga plus de 1000. Nalobi te ke bato 10. Nalobi pe te ke plus de 1000 na maseki te. Bato basurveillaka chaque mouvement nanga, chaque jour te me chaque heure. Po boyeba. Donc, nga soki na kufi mutalobi ke toyeko ibango pendant une semaine akosi yo. Akosi yo na ndenge kosakana te. Kobanda na mukolo ndako nanga. Ba voisin o bazalaka nanga ba voisin te. Bazali wana lisolo mosusu. Ata bomona bango. Ata bomoni bango te. Baza makamu mosusu. Bandeko mwana mwasi ata ye moko abali na ye te eza problème te. Soka alingi nde kobala te. Mwana mobali soka aza ne ye moko abali na ye te alingi nde kobala te. Yango pe problème te. Bolobeli pe Jani liwa na ye. Jani Fai akufi na ndako ya nani? Ya mwasi. Avant kufa une semaine, le 2 mars, Jani asali challenge na bana na ye. Nzembo wana ezobeta. Papa, 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 papa. Donc, la différence, il y a 8 jours. Po ezalaki le 2 mars, Jani akufi le 10. Dans 8 jours, akufi. Akufi liboso bana ne na mwasi na ye. Sikonde ko mobali oyo. Akufi ye moko na ndako. Baye ko bimisa ye na ba pompier. Différent eza wapi. Différence eza wapi. Différence pananga papa robo ezali oya kufi na kimia. Bandeko. Kozala yo moko eza na kimia. Nazolo banabino bondi melanga. Nga na vanda deja nga moko. Na vandi na couple. Lelo oyo nazanga moko. Mena koloba na bino kovanda yo moko eza na kimia. Yango bato bazaka na couple babengaka bango ba responsable. Babengaka bango ba responsable na tina. Pourquoi babengaka bango ba responsable? Parce que
baza na charge mama bana mosala ndako akosala makambo oyo ya lingo sala te to alingo sala me na moma wana te makosala po aza na responsabilité ya bato mosusu na ndako bana soki pa boti te mobali akendaki mosala to akoya mobali pe ana responsabilité ya famille madame bana tango akoya akolinga yeba soki bapasaki journée bien ata tuni te po apapa ebele batunaka te avandi na coin ya nzete ata na Afrique na poto avandi azotala makambo to journal mazokanisa azotala bapasaki journée ndenge nini ekole ekendaki bien mokolo ekosengela tuna atuni po akokotunaka chaque jour te akotuna chaque jour te ke mwana yo classe ebimaka 14h okomaki na ndako ya nini lobi liso atuni te akokotuna pe te me mwana akokobetaka masolo papa moko aza nabimaki classe ntango nazoya namonaki nani oyo soki papa atuni na aire nini elakisi te ayeba kaka aire mwana akutanaki na papa kingani alinga yeba mwana nde na ba aire nini akutanaki na ye awutaki kelasi ezalaki réellement na ba aire oyo azongaka ndako to apres kelasi asakanaka na ye nsima ye na ndako donc eza na responsabilité eya mabe te eza bien ntango wana couple olinga te okosentir yango soki mwana azobela yo kozala mal à l'aise koleka mwana azobela me soki oza susu ndako moko na bango te olingaka bana no meme ndenge olingaka surtout soki bokutanaka te ata koti hôpital okosentir douleur wana te okosentir douleur wana te oyaka na posa azala geri amwana nga akoti hôpital bongo mpe yo moko okokamwa okoloba o me liboso nazalaki eloko moke naza mal à l'aise me sikoyo likambo eza navandi nanga calme na volonté na yo te eza parce ke omesani yo moko à l'aise eleki ekotela yo ti na cerveau donc okokobima ere olingi okokenda nganda oyo olingi okokenda restaurant oyo olingi neti nga omonaka nazwaka train air moko nakokozwa train awa ti Vilac donc Vienne ti Vilac Vilac ekangama na Bosco Vert Italie bobeta Vilac donc VILLACH bokomona ngo na frontière ya Italie mais nake uniquement na déjeuner donc nake distance wana bagato madame asalaka kote kuna na cappuccino na beti petit déjeuner nakomi kuna ata na 10h me nameli awa bongo bandeko eya réalité soki mpe nalingi nabimi nake na mboka mosusu na butu makasi nalongwe kuna nakomi na tongo na mboka wana na déjeuner nakei donc bacomportement wana eza po
nazanga moko à l'aise, tellement à l'aise. Ata bino bokomona nga mal à l'aise wana bino ota onga nazala na couple nayokaka bato baza na couple tango batongaka balobaka omoni mwana mobali wana leki oyebi ye ngabi nayebi ete moswahili mwasi ne mwana mwasi oyo tokutanaka boye na bana misato banda boya ya kraka antuka nga namoni bisika krake te me batongaka bongo naza na Belgique na peti nanga avandaka na Suisse bapesani mbote na vie na ye moko ya Suisse akoma na Belgique vie wana alata kitoko azobima pe na beauté propre bapesani mbote esili akei peti nanga alobi vie tala basi makambo asalaka biso aboya vie lelo vie akraka tala ndenge akoma kotambola na banganda Belgique nga namoni kaka epai ya krake te mpo nga nayebi bato bakrakaka ndenge bazali parce que nga vi tu na poto au moins 40 nasala te nayebi bacomportement ya bato nazalaka mpe communautaire te natambola na bacommunauté nyonso banationalité presque nyonso mpe nasololaka na balangi ebele donc otemadi nayebi namonaka bato wana bakrake te me ntango wana kaka na coupe me bato balobaka na bango bakrake mpe lelo nakoma homsel na comprendre ke bakraka te nazalaki na raison eza mode ya vie oyo bazosentir à l'aise donc bazwi liberté neti mwana mobali oyo namonaki na Belgique ata oyo ayaki na Autriche baza mpe mingi soki balobi babala ata mundele ata étranger ata congolais bakobala bakozwa mwasi parce que bayebi oluka mbongo bakendeke mosala baza mpe na condition physique ya bien baza mpe na beauté surtout na Belgique nazomona na bato bazanga beauté aza na 4 basi ye mpe te moto afutaka ndako ye mpe te asombelaka bango bilamba okomona mutu na basi yango baleki na molai me baza 4 baswanaka mpe mpo na ye mwasi aleko na molai eza mabe te me tous les 4 basi baleko molai wana ekomi likambo opesaka bango siko vertige wana ekomi likambo mosusu bongo siko mwana mobali bongo 1m80 quelque beauté propre alati kitoko atula po azala na mwasi mais non na kati ya Belgique donc ezali mode ya vie azo se sentir à l'aise nga moko naza na bandeko mpe na Belgique abala mpe bakabwana bana mpe bakoli mobali kitoko basi bazoluka bakota na ndako na ye me ntango tovandaka azodebatre ozomona azolinga mpenza kotia mwasi na ndako te basi nde balingi bakota pa na ye mpe mokili elingi abala mpo na nini aza na ndako ya monene bachambre mosusu vide ndako babongisi kitoko aza na salaire ya bien asalaka véhiculé donc n'importe quelle chérie akolinga alinga babala ye
n'importe quel voisin oya pembeni na ye ntango balakisi tonto wana bala te akoma opesa mbote chaque jour mpo babale kaka mais ye modèle mode avia mesani nango azali tellement à l'aise na ndenge akosakana te yango ngai ata nabengi ye na minui ata okende mosala akokolamuka ya kozwa ngai pamba te avandaka ye moko banda bakabwana mwasi donc bandeko to confondre makambo te soki moto azali ye moko fo abala kaka te Jani Fay à part la brine histoire ya Jani Fay mokonzi ya banzele akufi mpe na maboko na ndaku ya nzele kasi na modeli nini to kompare yango na histoire ya moto oyo akufi na ndaku bakebimise na bapompier babetela biso histoire na ye nga nayebi histoire na ye te me nayebi oyo bozoloba ya Jani Fay bozoloba 15 ans de souffrance mokonzi ya banzele avaya poto azala na mawo na ndaku bolobi azala na mawo na ndaku akebala sheri na ye ya kala Sylvie babota mpe mwana aleo na 14 ans babota mpe na mawo la brine ye mpe wana mpe baboti bana mibale botali mpe challenge papa entouré na bana na ye na matabisi bana mibale na ndambo na mwasi moko ya hologramme mwasi aza wana me hologramme bandeko biso ba homme seul na ba femme seul eloba pingila ngana pingila même morale pingila azali tellement à l'aise ki femme seul na ye awa koma pe na chaîne na ye ba réseaux sociaux aza pe na tante mobali moko adirijaka vi na ye pingila pa lobi ya nyokola na ye mibali te soki eza ya solo anyokola na ye mibali te alors calme ya si ba oyo kutu banyokola mibali bakoma kobombama so totali la brine azoko koyamba même pas bato na ndako mpo baya matanga batelefone kutu abloke moto wana matanga ngoya Ah Seigneur, ça se passe à Bruxelles, chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. Ça se passe à chaussée d'Elmet. La personne, il est mort à la maison. Le monsieur est mort à la maison. Tant que sarabino bolinga basi bobala basi bosala ba aventure. Ce qui va bisabino que voilà vie à l'élo Europe et ça il faut qu'au bala il faut obala te faut zara na mwasi na ndako. Bo moni frère na biso akufi célibataire. Ba yo zoyer na ndako. Aza africain akufi célibataire akufi na ndako. Ça fait déjà 2 semaines akufi. Moi je travaille à la poste, on m'a informé. La personne a mort, il est mort ça fait 2 semaines. Ba célibataire, ba congolais célibataire, Jani Fay wana daet.
atiki basi nyonso oyo ya théâtre bino mutu bosalaka bathéâtre boyaka mpo bobebisa bavia bato ve oyo akufi oyo abengisa mwasi na kini mwasi aya akima na biloko na batefe babiloko nyonso oyo akufi. Ça se passe à Bruxelles, boulevard chaussée d'Elmet. Ndeko na biso akufi vanda kuna likolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.